Kalisus Maramba danger de ce beau tapis BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site ya munene. BTV 3. Babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver. Afin que gloire ensemble, à chaque instant, ensemble, gloire ensemble va se manifester. Depuis son nom sur le lobby, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ndima la déclaration sali. Le bagage yangona ekokokisama. Alléluia. Bible lobby, c'est ce que vous confesserez par votre bouche. C'est ce qui s'accomplira. Oh, yongo lobby, yango ekokisama. Yango na vie, tout le makambo est positif. Quand le parole négativité, oh, biso penan zotoyo, basi basubela, kotikala ya kosubela. Les gens lobby ngana za moto na pamwana, naza moto na bonga, okotika pe moto akobonga. Ese moto mo ya kobonga sawa. Ah, betre so boko pata kobonga. Amen. Wana tolito kotisa otika biso ya moto adorenza. Yebe alimi aya kwa adorenza mepone siko. Yango tolobi na bana mikie. Telema salo ndiye mokonzi ngo kashoni. Na oeza mokonzi nda matindi na kata marele ono. Tolito ya maot. Bibe lobi ba yamba kabato boye. Akuta ina nzambe apesi ye moniseni. Aza na droito yamba ye na double honneur. Osoki ya solo la kana nzambe te. Mbele yo nanga doye awate. Awa toza basali différent. Mutu na mutu aza na bi. Yes,
Yesu Zambena mayo Kasi batigera ngai Nsengo Yesu Batigera ngai Mwazema yaya Jehova ngai Jehova papa na karo Jésus Jésus Naiva kimbongo Naiva ki réputation Matikera na motema Ere basala Waya sembola tayo Yesu tabane Naiva Papa na faro
Saint-Esprit, nous disons merci au Dieu Tout-Puissant, Créateur de la terre et du ciel. Il est le maître des temps et des circonstances. Qu'il soit loué, parce que c'est lui qui nous a donné cette occasion, cette opportunité, que nous puissions une fois encore se retrouver devant lui pour bénéficier de toutes ces bénédictions et toutes ces grâces. Amen. Amen. Évêque, maman visionnaire, Limoulembo Kapinga, chers pasteurs, chers évangélistes, chers frères et sœurs en Christ, nous vous disons dans un premier temps merci. Merci d'abord au nom de la visionnaire de l'Église de Dieu existant, au nom de son équipe dirigeante et au nom de tous les chrétiens de cette œuvre. Dire que cet honneur ne soit pas nôtre, que cet honneur nous puissions le rendre à lui seul Dieu, le Créateur des créateurs. Amen. Quand vous allez dans le livre pour vous expliquer la journée d'aujourd'hui, quelle est l'importance de la journée d'aujourd'hui, je vais me ressourcer dans les Écritures saintes. Quand vous allez dans la Bible, dans Genèse, dans chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 4, vous allez retrouver Dieu créa le monde. Quand Dieu créa le monde, il va aussi créer les hommes. Il va créer les hommes. J'insiste, les hommes. Lorsqu'il créa les hommes, il leur donnant des puceaux régner sur la terre. En régnant sur la terre, les hommes n'ont pas pu respecter le principe divin et ils ont commis le péché. Amen. Amen. En commettant le péché, Dieu a pensé envoyer ces différents oins, les hommes que Dieu a essayé de mettre à côté, pour que ces gens viennent dire au peuple de Dieu qui se sont rebellés contre leur maître qui est le roi de rois. Et nous prenons, quand vous prenez dans Ézéchiel 21, Ézéchiel en a reçu une mission de venir dire au peuple que Dieu les avait appelés les rebelles qui se sont rebellés contre Dieu, en disant à Ézéchiel, allez prêcher ces foules-là, allez dire qu'ils se sont retournés contre moi. La colère de Dieu va s'abattre sur ces peuples. Ézéchiel est venu pour faire son travail. Mais néanmoins, il y a eu toujours des personnes qui ont continué à retourner, à donner les dos au Créateur. Mais Dieu étant toujours le plus beau, le plus bon, parce que Dieu, en nous créant, il avait un plan merveilleux pour chacun de nous. Il avait un plan merveilleux pour chacun de nous. Il dit finalement, je ne veux plus abandonner mes enfants. Dieu se sacrifia, il envoya son Fils unique, Jésus-Christ, pour accomplir les Écritures saintes. Et Jésus arriva pour que nous puissions être sauvés. Nous puissions être sauvés. Et le jour le plus important que moi j'ai toujours considéré, l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem. Amen. Quand Jésus entra triomphalement à Jérusalem, c'était pour faire imposer la puissance divine auprès de ce peuple qui se sont détournés par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Mais Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié sur la croix parce que très peu l'ont cru, surtout ses frères, nos pères. Sosimba Yesu makasi Yenda zalizela Ekome mabatini na
Come on,
guérison. Nana passé à tena mosakoli. Tant on a prophétisé pour nous yamba yango na kombona. Yo yaki na problème. Banda ko ba kimia na motema. Nzamba pango. Bete la collège. Amen, amen. Tozo kende sans plus tarder basi ba bondela ki na moumbu na nzambe. Amen. Tozo kota déjà. Amen. Loba tozo kota. Alléluia. Tozo tanga verset du jour et ça est précis. Bachaka ngona kati ya invitation pour mona kiango 12 à 15. Na sengi na papa kuna na instrument pardon ngonga ya malamu yango. Libakwe beta mate po pepe na nzamba na besoin lobiko na poko ale. Amen. Tozotanga Hébreux 6 verset 12 à 15 totangi na kombo na Yesu. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Mais vous imiterez ceux qui par leur foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, je te comblerai de tes bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Amen. Amen. Mois de juin est un mois d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Et ça pour la juin mobimba. To bandaki yango e bandaki depuis le lundi, le lot est vraiment clôture nango. Donc oza penda na ngolu nzamba yebi yo. Amen. Yamboto kutana na ebisaki nzambe trier. Amen. Baoya yo moko tazanga lipamboli apokwa lelo. Donc loba naza béni. Loba naza béni. Po naza mopona mina kolo. Bete la kolo Yesu. Amen, amen. Bien aimé. Nzamba ko sakate. Amen. Naloba toujours que on a ba ponami. So miye barate tika na yebisa oyo sa. Amen. Amen. Ozala double, loba na double. Amen. Bete la kolo Yesu maboko. Alléluia. Simba double musufa zakuna. Amen. Donc ozama toucha pe ko banga ndokite. Bete la kolo Yesu maboko. Amen, amen. Yesu masi aza double, yo posa double. Posa mwana. Amen. Akidiawa aza pe na lolo. Azo s'exercer doublement. Amen. Donc yo pendengo zano zakano double. Donc mutaka olokwa na sakere. Amen. Poko sila jamais okufaka jamais posa déjà na bon moya seko na seko. Betela nkolo Yesu mabu. Amen, amen. Na lobaka mama na nga Lucie azawa. Betela nkolo Yesu maboko. Yaza maman nzamba pambola za référence à église. Pour nzamba tia ba promesse malgré comme obange. Ba promesse le kido e ko mema etimi ne ko sila na mono. Betela nkolo Yesu maboko. Amen, amen. Pour ma promesse na le katanité zo continuer. Donc ce qui nous promesse de silité yo po okufa te lo bana okufa te. O Yesu maboko. Amen, amen. Bien aimé aux double ko banga kandoki ya famille ko banga ndoki ya venite ya quartier na hotel. Posa no double. Amen. Au moins net au mona na to déjà bisika to mona. Tu na bisika. Tiens na boye bana bino te na rappeler bi. To mona na déjà na lolé. Betela kolo Yesu maboko. Papa na ngase to yebanya wate to ye mouta yeba ko za mouta mouta ya che. Amen. Biso to walo kwa Lille et un village mais dans la France mboka kitoko betela nkolo Yesu maboko.
Alléluia. Yesu azana bon. Amen. Bien-aimé tozala déjà na lola. Yo muto bunda kapona okota lola tika ko bunda. Lola ezaka ya yo po ute zanda kuna yo ezamboka na yo. O uta déjà ko songa nde bisiko uta. Amen. Ko bunda ezapona ba oba uta tete ko ba bunda. Tant ba bise les violents qui s'en ont pas, c'est-à-dire ce sont ceux qui ne sont pas des élus. Bangonde sengeli ba bunda po ba kota lola. Mais yo ezanda kuna yo. Amen. Eza logo ke France. Amen. O changer nationalité te. Tango ozonga na Congo ba ko empêcher la na ndaka tata na yo. Bete na nkolo Yesu. Amen, amen. Ba ko empêcher te zambo na yo eza ndaka tata na yo. Dondengo zana uta no lola. On est fort en fournir te ko kota lola. Ozonga nde lola, o kota te. O na ko kota lola. Non. Na ko zonga na lo. Na lola mi betela maboko. Mwana lola mi betela maboko. Mwana lola mi betela maboko. Mwana lola boka. Mwana lola belle. Betela nkolo Yesu maboko. Amen, amen. Bien-aimé to uta peto ko zonga. Amen. Amen. Batela bien na yo. Amen. Loba na obomba bien na nga bien. Obomba ngona nini? Na vie ya kobulisama. Amen. La vie sanctifiée. Amen. Yango ne tozala nango na lo. Lo eza bisika basumu kite. Amen. Nzamba zala bisika ya bo simple. Amen. Yango bate la vie wana tozala nango tango tozala kuna. Mosali na nkolo. Oyebi ato tozala kuna nde to ande ko bina. Papa Serge. Amen. Ozoyeba. Amen. Yoko linga ko bina mingi. Betela nkolo Yesu mako. Zamba mona yolo lelengi. Amen. Bien-aimé batela biye na ona pokwa lelo. Loba na obatela biye na nga. Loba na zo batela biye na nga. Na utaki na kozonga. Betela nkolo Yesu mako. Bon, si on a la présence à bateau, bah yebi déjà des tosala na bango kuna bolandanga. Et ça va msuto na bango kuna déjà babungi na bango nzela. Bango nyana eko songi sa bango na pokwa leo na nzela. Amen. Vraiment zamba lingio mwana lola na olobela bana lola na pokwa lelo. Bosi bobungaki. Biye na ona on dirait za froissé. Amen. Biye na on dirait ki mafuta mbila. Amen. Yango nzambele la lobi mwana ngai lili mulembu pardon soko tiki bango ba tika la kuna ekuta ba uta ki deja na ngai ya. Amen. Kende kuta na bango yebisa bango babatela biye na bango loba na pokwa leo na obatela biye na nga retour. Loba na obatela biye na nga retour. Betela kota. Alléluia. Amen. Il faut comprendre la vision où nzamba za na ngopo na yo. Mais nzamba tshako na mokilipo yo ko nyokwa mate. Amen. Nzamba tshako na mokilipo sepela na mokili. Amen. Tozala na lola to sepela mais nzambe penza nzambo yo betela ya maboko. Alléluia baba. Amen. Tozala na lola nzamba bite lili mulembu pasteur Serge révérend nangai kuna ya lobi boye mama nangai ayebisi bango. Amen. Révérend kone yoka nzamba lobi bokita nanu ko pio bo suka na lol ka bobi ne la kanga kembo. Alléluia. Ozana na yawe. Amen. Alobi bo suka wate menga nzambe na kiela mukili. Amen. Mukila moza pe gu bokita nanu bokenda kotala. Comme ça, si vous avez l'indité, vous avez un cause de bino. Mais si vous avez l'indité, vous avez un cause de bino. Vous avez un cause de bino. On va dire que vous avez un mokili. Nzamba tindanga biso na mokili oyo poto sepela na mokili. Yo sepela na mokili te tali yo po bi yebite. Loba na pokwa lelo na zobi yeba. Loba na pokwa lelo na zobi yeba. Pena kobanda kosepa na mokili kana pokwa lelo. Yo kota kia mawabo. Yo kota kia lingyo bela ulcère gastrite. Ba problème leki yo ba benga na ndak.
bana minerva le pai omi yebite na pokwa lelo zo twa kimia na motema na yo betela nkolo Yesu amen amen kozanga komi yebeza liwa ya ndambu il faut omi yeboza nani tango na oloba toza double wana bokanisi na osala vantite na oyebi soza vraiment double outa lola otika nzoto molimo eza kuna nzoto ndekita amen yango moi baluka ko bakoka ko te po bazokoka molimo eza kokata mana lola nana okoka yo betela nkolo Yesu mabu natondi na kondiwa betela nkolo Yesu mabu disike swami yo amen na koto suki sa te sa te délivrance moko sema na pokwa lelo amen soki na tei awa eza na mutu ayambi Yesu te na se musala kuna amen oyo nano ayamba Yesu te otomboli loboko bisika ozali ozoyamba Yesu elongolanga na pokwa lelo leka liboso papa ozosambela ozosimba mikro elongolanga mpo satana provision. Kasi nzambe oyo apesaki emoniseli ye pa kopesa oyo kobomba mpona Nous allons demander seulement la communion parmi vous. tokosenga kaka bomoko kati na bino Lorsque vous serez unis, tango bino bokozala moko lorsqu'elle vous verra travailler dans la joie, dans la paix, son cœur sera tressailli et dit merci Dieu. tango ye akomona bino kosala kosalela ye to kosalela nzambe na kimia akozala na esengo mpa koloba matondo epai na nzambe Et Dieu vous bénira. nzambe mpe akopambola bino. Je m'avais appelé les révérends sœurs de prière. La révérende doit comment? Naki kobenga révérend Serge Moi je vais Kobondela. pas tellement activer votre prière. Amen. Merci, merci papa, merci beaucoup évêque. Mais j'ai toi tu les connaissais dans ton plan, afin que nous soyons de ceux qui apportent des soutiens, bénédiction à cet enfant aujourd'hui qui se lève et qui marche, Seigneur, pour faire avancer l'œuvre. Seigneur, que dit haut des cieux, ton regard soit tourné vers ces lieux, afin de les soutenir, de les accomplir totalement. Car la grande fête de Pentecôte aujourd'hui, c'est la fête de l'accomplissement. C'est que les prophètes anciens avaient promis comme Joël. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Tes promesses ne tarissent jamais. Tes promesses ne pourrissent jamais. Ce soir, nous venons au Dieu déclarer que ce que l'homme ne pouvait pas faire, qu'avec eux, Seigneur, tu les fasses, afin qu'ils aillent de l'avant. Que cette église marche, que cette église aille de l'avant, que des miracles s'opèrent, que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent, que leurs mains soient aimées, que ça ne soit pas. J'ai confiance à la prière de ta servante Rebecca. Je crois à toi qui aurais choisi Lilian depuis le sein de sa mère. Tu l'as établi depuis le jour de sa naissance. Tu l'as donné la vision. Marche avec elle. Tu as dit qu'avec toi, elle marchera de victoire en victoire, de réussite en réussite, de succès en succès, de gloire en gloire. Laisse que là où elle sera limitée, toi qui n'as jamais été limité, que tu es large et ses limites. Dieu de gloire, Paul a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site munene. BTV3. Babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver.